Bana mama, boyo kabino moko nini ekomeli Iran buibui. Bande ko mokili mawate Iran akufi misu buibui akufi misu. Bolandaka explication claire allez toleka. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ce que vous avez bien, il y a bien coach, il y a bien tassi de bundes, n'a pas si batunya so balinganga bambote, batbalanda ba analyse nanga ba histoire vraie nanga pe ba coaching nanga. Boza bambote na musika bisika écoute meli bino kaka ndenge ezalaka. Ba yanga batbolinganga obozalaka na pona kotala ba analyse nanga kaka ndenge ezalaka. Bo partager vidéo massivement. Ce que la première fois na okota na kata page nanga. So qui na no s'abonner te abonnez-vous parce que awa so s'abonner to bando rater hein pour notification mo ekomelo ezate. Abonnez-vous pour orata elo ote na kati ya page nabino et pas ya coach nabino Tassi de Bundes mikolo kaka et soit et ça passe. Ka ndenge ezalaka. Ni na meme bino na kati ya mukolo ya lelo analyse ni na meme bino poto partager ensemble ngana bino ba abonner nanga batu bolingaka ba analyse nanga Tassi de Bundes. Bana mama ni nonga Tassi de Bundes na meme bino poto partager ensemble. Eza pona buibui, j'espère bien soto yebi, et biso tout yebi buibui. Azali comédien no asepeli sa pe biso. Dio na bango na pululu, e banda pe osepeli sa biso nyonso. Donc, tanga banda ko sala ngo vraiment surtout na début wana ezaka na elengi moko boy. Ni ne komeli buibui bande ko ponga Tassi de Bundes na ya to partager ensemble ngana bino. Boyebi ke ngana bima na nga pamba te so na bimi seke ya olobeza. Buibui bandeko. Santé etongisi mwa mokie. Kande toloba ke tozara bakolo nzoto te, nzoto ezara batu ya nzambe. Mais na sepe ya mokili na se ya moi nde totambola bandoki pe baza ba obundisa biso. Bakadia pemba o pe basepelaka pe te na batala na biso na ba étoile na biso bazalaka pe pembeni po baya ko bundisaka pe biso. Mususu ezaka santé normal, mususu ezaka ya ba maboko ya bato. Buibui santé na ye etongisi eza ya maboko ya bato. Nini ekomeli buibui bandeko. Pongai de Bundes na ya to solola ensemble. Na préféré boyoka yango na audio explication claire ya bango moko bato bakendaki ba voyage na Brazzaville. Boyoka nini elekaki kuna comme ça to continuer na analyse et puis si pas mingi bandeko olena loba mingi to tchana na audio après ce audio sili nde to continuer analyse buibui mi se kufi likolo ya théâtre likolo ya Brazza boso ezaki poto bandeko bobebisa mwa sa bato boye vie bobo ma emisu esali pasi tolanda na ngana bino ebongo tozonga na analyse na biso toleka ezaki mwa eloko moko pepe nde toki ezali production mwa ya Brazzaville aspikanga nyonso bandeko mosusu bazalaki na kati inclus na kati bandeko yango bayaki te esaliki bavoyage te bango bavoyage toki kosala kati nayebi te okoloba nini na aexplikenga nyonso omoni na biso elo moko ya motu ya ndenge ezalaka bakotianga na délégation moko boye nakende so nakete eza nzambe moto aboyi nakende eza ifi yo moto longolinga te producteur eza yo te donc soki bandeko bien bato ya famille to mpe nini me toyebake eloko nyonso esamelaka biso avant esamela biso famille fungola porte avant nga natia no mo moto théâtre asalinga bo moto théâtre akende nanga boye so port d'entrée mo ezalaki te esama te tosunga ndeko na biso etosala bapolémike ya pambapamba bato ya théâtre bona boye tozalaka mpe na etamboleli na biso biso mo mpe totambolaka tozalaka mpe bamambe bana so kozaka bato ota mosu keke pa totiaka théâtre te totiaka famille te nga moko mpe nakoza port d'entrée elo na nga moko boye so comprendre wana akise mpe ndeko te keza port d'entrée mais nangi nde koéclaircir po olingi koincrimine bato ya théâtre mingi na makati ya makambo donc tosunga na nzambe asunga ye ayoka te oyebisa ye nini bandeko j'espère na otu kotia mwa extrait ndambu ya audio wana ya Teresa
oya théâtre ndenga lobi po na boui. Donc ce n'a expliqué bino bien malgré tout Thérèse azobo ya polémique ayebi que déjà kombo na déjà na balobela ngo déjà to na mamba ba polémique hein aobo ya peut-être polémique mais te même sengambo boui eloko esali po na misune koma boeza bazaki na production mo na Brazzaville siko groupe abato ifala ba kende misu ba kendaki te ba boui ba poni bango ba ke après ko sisaka la production na Brazzaville boui ko zonga na Congo na Congo Kinshasa azo komi komona flou aomona bien ta kanisa kan lokola G et komi pe réalité boui aomona susu bien te et komi so azo tambola ba osimba ya kosimba bande kona ngai ata kutonde mama Thérèse lobi ke o biso moko pe na ba famille ba fungola ba porte biso moko peut-être etambola ezaka malamu te to boyi te et ko pe ko arriver famille pe ko fungola porte mais oya boui pe les ana théâtre bino mo bata théâtre mama Thérèse to lingo sa lokolo o échappé yango bolingana rate bino moko bozaka na mawate bino moko bobundi bitumba bobunda ba bitumba mo eba na mutu te eba na makolo te makambo ebanda kala depuis ba groupe salongo tozaka bana mike o mama pepe ba bomie na poison mama noko ba bomie na poison donc jalousie bozana obino bino moko production ka kutu ya Brazzaville bosali moninga na bino boye a luka mwandenga olia mwa kwanga na e a peut-être na famille asungaka famille bosali e boye e bongo so eza ya poto de baida ba ya kitombo nge bo bomie nzoto mobimba kufa bo boake na bambasu mabe bo sala boye mabe ezo lobela bino nini ezo interpeller bino nini makambo sala bande kwa théâtre si vous pouvez boluka nzambe bo bongi pe soki ya grave te bo somi pe ba building te nini ezo sala ke bino moko boluka bo bomana na ba jalousie eza nini yango moni na kati ya mokili ya ese bandeko to pesa confiance na mutu te po bato basali eza bata musika te ezaka bato aliaka na bango amelaka na bango bazalaka pembeni epesi pasi mingi na mawa batali pasi ya famille na ye te ipara azalaka na mwana batali pasi ya mwana na ye te ipara afutelaka mpe ndako na ye sikoyo akofutela ndako ndeni ntango miso ezomona te ebongaka moto miso ezomona azokee mosala na azosala azotourne nani akobenga ya tourne na miso ya komona te obia komo tourne aveugle ata bino mona eza vraiment pasi mingi bandeko ya théâtre botika eloko bituma bobunda boyelaka nini ba building botonga te eloko moko te yango emo sila bisali na pesa ke raison d'aloba ke mutu nyonso tu aza hypocrite aloba yango bongo ke bino tuna kata théâtre vraiment muta malamu apesa confiance aza te c'est vrai vraiment ekenge fo kolia na mutu nyonso to mokili na fusheta molai po ebi mutu akosala mabe te oyebi mutu akoboma o te po makambo toomona oyo ekoma osala somo bandeko j'espère na suki un beau like et beau partager à la prochaine bye.